Coucou, mbote na balandinyo, c'est la grande découverte TV. Vous s'abonnez, vous likez, vous partagez vraiment. Merci na bino nyonso ndenge bozo partager, bozo tika ba commentaire ya encouragement na o nyonso tozo yamba kaka bandeko nanga vraiment merci. Bandeko lelo to elibino nano affaire ya Rebo Chulo. Rebo Chulo nini kuna ekitie mati. Est-ce que mambo to yo kiza solo vraiment que Rebo Chulo kuna sex tape ekitie mati? Pourquoi seulement Rebo Chulo? Pona nini ka Rebo Chulo na inonce makambo ezo komela bango? Ke pasa na couple na bango bandeko? Vraiment ezo sala pasi surtout communauté na biso makambo ya kaka kobima esila raté ce que longwe oyo ekoti oyo elongwe oyo ekoti oyo bandeko biso to évidente parce que ba montage pe ezalaka ndé na yebisa bino biso to luka toujours information ya vrai mais jusque là tozo ebate est-ce que ça vraiment Rebo wana faut total lango vraiment bien to luka pena ba produit ya rota la vidéo wana bien pour na koye ba si réellement que elongi wana eza ya Rebo parce que to mona pe ba te belé ba monta ba vidéo ba fonda kaka pona ko faire nuire moto surtout que tant ba moni communauté na biso eza na ba blog musu tant ba moni muto azo avancer ba linga toujours ko rabaisser bandeko ngai est-ce que vraiment eza Rebo Chulo na mambo to yoki concernant ces step na eza vraiment ye question mark mais ce qui eza ye vraiment toza désolé pe déci parce que na communauté na biso makamsu so elekaka elekela bato pona nini ka na communauté to ebité tellement totala pina mingi ba chaîne ba voisin te to ebité ceux qui pe ba bandeko mususu ya ba pays mususu makambo ekomela bango bandeko. Rebo Chulo tomoni innocent alaki na azana poto na ebité soki déjà zongi aleka ki même pas adoyuwe annoncer que Rebo Chulo azan mwasi na ye alobi même makambo oyo Vasco Mabiala yaka nango bandeko bo se rappeler na mambo Vasco Mabiala yaka nango ba voice o ebimaka pona Rebo Chulo soit disant bimaka na boss na musicien na biso ya mboka ekendaki ezongaki abimana sai abimana bato ebele elongwana tomoni Jaël Choix eko confirmer bakutana ni na ba place ebele na ba médecin et tout parce que bango eza ba vie na bango nde ba memela ba vie na bango to boité mutu na mutaza na vie na ya salaka mais pourquoi ko kende jusque là tango zo bima soit disant keboye et puis Rebo Chulo oza déjà na mutu na partenaire o ozalaka na ye oke musika boboti na ye mwana boza na mwana na innocent bovandaka ndaku moko nini kaka miziki kaka mutezo memaka bino kendaka ba mécène wana lokoswa mbongo kaka ezosala ke ba mécène wana bakenda osala bino makambo tozo yoka oyo tondeni est-ce que eza mécène mutu asali sex tape wana na Rebo to eza mutu mususu to eza ba musicien oyo bayaki ko oyo Vasco Mabiala yaki koloba na biso ke abimana na musicien mo quelconque bandeko vi bakenda nango bongo te Rebo soko zazwa na okiti vanda Rebo vi bakenda nango bongo te yo yembaka inonsa yembaka bozozwa mukie inonsa zozwa mukie yo zozwa bokoyi kokosa bokoyi vraiment ko s'organiser bien sous koleka et boko la mwana bino très bien sans problème. Alors pourquoi kaka koluka ovandi awa ozokende bozozonga boy biso basi to luka nini juste basi to luka nini eloko nini salaka basi mwasi avande sika moko te Rebo so moni nonce aza mutu ya vie na yo te to aza mobali oyo on se retrouvera na nyonso te. Par exemple, on se retrouvera na mbongo te, on se retrouvera na bolingo te, on se retrouvera na nyonso te. En tout cas, luka on se débarrasser na mwana bato. Parce que inonsa pe kotala boaza mwana muke to boite to lobite ke Rebo aza mukolo. Mais inonsa aza mwana muke bandeko nanga. Ba choc boye eza déjà bien te komona ba choc ya niveau oyo et pas mwana muke lokwa innocent ko le kanate fa ko sala biso sembla la famille oui asali lokolo eloko eza te mais or eloko eza na kati wana eza malamu te Rebo place oza soko moni oza na banzela kili tika innocent avanda kimia parce que innocent za na mwana mukie
azana mwana mukembo to yebi pete parce que mondo ndenge ezokende bandeko na nga na ba couple belé bakomi na bango bongo yoka bavanda mwasi na mbali me mobali a permettre na ye mwasi akendaka na ye kosala ba vie na ye libanda akendaka bwe po ayela ke bambongo ba couple wana ezali bandeko na nga mokisi ekomi mabe sata si atelemi aza wana vraiment azobebisa na nenga mokete. Alors toyebi te est-ce que eza copie rebo asala na innocent azalaka d'accord ke rebo akendaka yela ke bambongo ndenge toutai koyoka mikolo eleki pandeko Jael choix yaki na makambo boye ke rebo akendaka yaka na mbongo apesaka innocent des fois déclaraka mbongo mokie boye ekendaki ezongaki to eza asala yango ka volontairement. Et puis est-ce que eza solo ke rebo asala yango bandeko boyebi vraiment botela biso na ba commentaire ke oui rebo asala yango eza solo. Parce que biso vraiment to yebi penza te to ko confirmer ngo te po to vandaka na innocent te to vandaka pe na rebo chulo ndako moko te. Et si kama kote to yebi pe ba vie privée na bango bien te. Mais biso to yaka kana oyo pe tozo mona bango mo bazo bimisela biso na media. Parce que sex tap wana si réellement za rebo veut dire que bang yemoko accepta bimisango parce que yo ke bimana mobile pourquoi on dit ma ba filmer yo to boite mususu ezala pe mobile a osala ngo en cachette to mwasi pa o filmer en cachette mais na monde lelo vraiment ne mambo ezo kendele bande konanga ekomi foko za mayele ekomi vraiment foko za la mayele ko ebe loko nini ozo lingo sala mutu nini ozo bimana ye po soko sali erreur neti ba rebo baza ba star bongo okwei batiki yo ki di ba odindi vraiment ojo bimisa nzembo na oya allo na omuna mutu nyonso mikolo ekomi kaka na surtout na TikTok allo pona nini bato basepeli na musique osali outi kozala na problème kala te awa makambo ebimaki eke ezongi na mona vraiment problème wana e affectaki bolingo na bino parce que il y avait un moment rebo na innocent tellement ba mesana kosala babilo na bango na TikTok en tout cas bazwaki mwa temps basalaki yango te bazwaki mwa temps la famille basalaki yango te pona nini parce que ezalaki na ba problème o malgré to lobaki ay salaki eloko te innocent to leka esalaki eloko te esalaki eloko bandeko na nga mutema. Surtout que ceux qui rebo alobaka ngo déjà te pas innocent ki omoni place nazalaka musicien boya banda ko bimananga to banda ko linganga omoni président wana banda ko linganga ceux qui aloba ngo bien avant et ça nango innocent peut-être l'autre côté mais ceux qui rebo ami lobela ngo bande kunanga mutema bolingweze loko mususu bande kunanga bolingweze loko mususu. Alors et affectaki bango vraiment ezalaki pene ke boye fo ezaba conseiller bayaki na ne to monaki kimi ekotaki bazongi kosala ba vidéo na bango na TikTok et tout. Mais rebo so makambo eza solo veut dire que peut-être innocent na famille na ye ba oskoma na ba doute ke mwana wana bobota bakoki pe kozala mwana na bango te mwa ba doute pe ekota bandeko nanga. Pour qu'on a déjà moi si am so avanda na omona mobile me bilo kwa boue et vidéo yango to yoki pe est-ce que eza ya kala to eza ya sika nyonso wana eza ba vidéo basala kala na bato abima na bango avant ba bimbaza bazala na innocent to eza ba vidéo oyo basala yango ka mikolo ya sika wana nyonso question mark to yebi pensa bien te ya on a isa bino to yaka ko confirmer bino pena makambo te soki non to yebi yango bien tina kati te mais de toutes les façons to za wana ka pona koyela bino ba information sur to ke ko lukela bino ba information to yela bino to yeba réellement vraiment rebo makambo ebimi o eza solo to eza ka base mais vraiment ceux qui eza solo eza passe mingi pe mawa rebo moi si kitoko vandi na innocent coupe na bino ya ba jeune ezoke nango bien moi ba vanti bosala na TikTok ezokende bien alors pourquoi zoke luka nini mbongo atoza nango 1000 même ba meseni obokenda ozoba mbongo pa na bango bazala na mbongo me bazala toujours ka na posa mbongo pona mokilo nde toza boye posa mbongo esila te la famille posa mbongo ebotaka ozana posa lipapo lobi ozana posa lipapo msusu iPhone 15 ebima kiti posa nango lelo mais lobi soki ya 16 ebimi oza suna posa nango et voilà bandeko